des nouvelles, balobi, nouvelle likolo ya nouvelle. Bande onanga bino mo bozo mona, avana kota na mozindo ya analyse na biso ya lelo, bino moko bozo mona deja. Avant to kota na mozindo ya likambuto yeli bino lelo na Ursule Botelwa TV, bino moko bozo mona sans faute. Donc, bino moko bozo mona deja mwana ya papa kande balobaka photocopie vraiment ya papa. Donc, veut dire mwana ya papa. Mwana ya papa. Alors mbote na bandeko nyonso o balandaka Ursule Botelwa TV, mbote esika nyonso bozali, mbote na bandako na bino, mbote na mabota na bino, mbote na mabala na bino, mbote partout oyo ezwami bino. Liboso na bino Ursule Botelwa TV aeli bino mwana ya pasteur Mike Kalambai. Donc ande balobaka fille ne photocopie ya papa yeyo toye na ye liboso na bino. Bande onanga ya koloba eza mwa mingi ya kosolola eza ebele, en tout cas ya koloba vraiment eza ebele makasi. Lelo tokosolola yango soki eza mbalano ya liboso otombe na Ursule Botelwa TV ndeko nanga banda deja ko s'abonner. Banda deja ko s'abonner po o ratete balobi awa chez Ursule Botelwa TV ba nouvelle sur nouvelle. Donc awezala kaka ba nouvelle toyaka kaka na information vraie, toyaka na ba vérité, rien que la vérité. Awa epa na biso toyaka kaka na ba vérité o. Donc yango wana bomoni soki omoni mwa mwasi oyo, soki omoni fillette oyo okosala na o débat po yo moko d'ailleurs ozomona ressemblance o eza awa, ozomona miss ya pasteur Mike Kalambai zolo ya pasteur Mike Kalambai munoko. Donc nyonso ozomona eza ya pasteur Mike Kalambai. Alors bandeko nanga siko lelo Ursule Botelwa TV ayeli bino nini eloko nini o tolingi to solola lelo, eloko nini o tolingi toyebisa bino lelo par rapport ya ba photo oyo totieli bino na internet, par rapport ya ba photo oyo totieli bino na miniature na biso tozolobela nini lelo. D'abord, avant to banda émission na biso, na pesi bino merci na bandeko nyonso o balandra Ursule Botelwa TV. Merci na bandeko nyonso o basabonaka, merci na bandeko nyonso o bapartageaka, surtout ba analyse na biso. Ndeko nanga yo o kutani na émission oyo partout o ozali, en tout cas partager émission na biso, partager ba analyse na biso, nzamba lola akopambola yo. Partagez kande tolobaka, abonnez-vous massivement. Kakande tolobaka pe partagez nos émissions massivement. Partagez ndeko nanga sur ezambala liboso o s'abonner et o sala malamu. Merci beaucoup na batu nyonso o bazalaka wana vraiment pona Ursule Botelwa TV. Vedi ba vrai ya Ursule Botelwa TV. Tant to benga bon ba vrai bazalaka vraiment ba vrai na biso. To pesi bino merci esika nyonso bozali ba o vraiment ba soutenaka Ursule Botelwa TV. Batu nyonso o ba soutenaka biso pour que to kende liboso to pesi bino merci. Nzamba lola a batela bino. Prière na biso ezalaka pona bato nyonso ba soutenaka chaîne na biso, pona bato nyonso vraiment ba contribuaka un plus pona chaîne na biso ekende liboso. Vraiment prière na biso ezalaka nzambe abatelaka bino bozangaka te pour que bo soutenaka biso. Alors nzambe fo batelaka bino bozwaka ba mbongo, bosombaka ba wifi, bofutaka ba mega po e permetaka bino kotala biso. Yango toyaka toujours kopesa bino merci, sans bino mawa ple. Donc sans bino ba vrai Ursule Botelwa TV, sans bino musala ekokende liboso te. Merci beaucoup na Linda Bukulu ya balinda, Princesse Alegria, ba bisous esika ozali. Sonia officiel, wana tomoni Christelle Ngalula depuis Djobour, Christelle Ngalula ma copine chérie, bisous esika ozali. Wana tobosanite Chouchou Botelwa tantine bana wana vraiment Chouchou Botelwa tantine ya bana tantine ba bisou esika ozali tolingaka mingi libondeli na biso ezalaka ke nzambe abatelaka yo toujours. Donc nzambe azala wana pona yo Chouchou Botelwa ya ba chouchou. Mbote na famille kuta nyonso, mbote na famille Botelwa, mbote na famille Kite
tuka nzamba lola vraiment a pambola bino bandeko nanga eza ya koyinda eza vraiment ya koyinda balobi internet tombe nani abimisi likambu oyo nani aye na likambu oyo na réseaux sociaux Pona banda ko expliquer bino bien pour que vous comprendre likambo e uti wapi pour que vous comprendre vraiment source nango nako banda na e bandeli pour que vous comprendre yango très bien. To banda komona pasteur Mike Kalamba ya balaki Peniel Samba na parcours na bango tuka mututu ayebi parcours ya libala ya pasteur Mike Kalamba ina Peniel ndenge ezalaki. Donc parcours na bango zaki opesi mbwa boyi koto Peniel o pasteur Mobulu pasteur Mike Kalamba basi bele koto Mike Kalamba o Peniel boye o Peniel lingi libala te donc ezalaki vraiment problème moko grave na libala na bango ti bayaki ko divorcer. Pasteur Mike Kalamba ina Peniel ba divorça d'abord kala divorce eza déjà consommé ba mikanda nyonso ba signa déjà to monaki to vandaki kaka boye pour divorce ya pasteur Mike Kalamba et salemi bandeko nanga biso nyonso to monaki eloko nini elekaki na internet pour na pasteur Mike Kalamba na Peniel Samba mutu mota olobake onga na monate onga na yebite d'ailleurs masolo ngo nyonso elekana bon elekaka na on internet to banda ko mona Peniel oya koti live va fingi pasteur Mike Kalamba to mona pe pasteur Mike Kalamba asalaka live moko soki pasteur Mike Kalamba ya koma tina niveau sala live moko o asalaka ezalaka po Peniel Samba a touchaka penza bana o fallait pas toucher donc a touchaka ba pasteur o fallait pas toucher a touchaka couple moko fallait pas a toucher donc tant a touchaka na couple wana nde esala ke pasteur Mike Kalamba ayaki ko koma pe na Instagram na yeke live na 20h alors live wana biso tout au vandaka to zelaka live wana once qu'on obeta ngolo kwa lisaponge na ndenge lekaka biso tout au vandaka vraiment poto zela total live wana totala ki live wana to mona ka ndenge lekaka d'ailleurs so bokiti na X botelo activity na C bon mona vidéo ya live ya pasteur Mike Kalamba ezali ndenge ayaka ko répondre Peniel ndenge ayaki ko répondre na batu nyonso o bazalaka na sima ya mama na biso Peniel. Quand la Peniel Samba lelo a comment regretter pourquoi libala naye kufa a comment regretter pourquoi boma libala naye pourquoi bimaka tiranda ku kande baloba quel que soit mobile à mobulu quel que soit problème ya ndenini moi si jamais ko kanga biloko na obima surtout moi so babala ya so ba pesela mbongo ya mobala bimisa bilono na ndako so monike mambo esimba te yo moko na yo moka abwe na monda lelo na 21e siècle o kaka yo moko bimisa bilono kende ngana mekana te pado Peniel abimisa bilono na ye moko akendaka alors to moni oyo esalemaki na internet après quelque temps to yaki komona Peniel Samba alingaki jackpot après quelque temps Peniel Samba yako linga su garçon moko boye asalaki mo ba folie mo ba vertige to yaki komona Peniel Samba pembeni ya pasteur Denis Lesi bato bene internet balobaki mingi ke Denis Lesi nde amemaki mama na biso Peniel na buzoba Denis Lesi nde amemaki mama na biso Peniel na makambo ebele Peniel mutu petaki ka boye comme Denis Lesi amuta ba pétage Peniel pas komaki na pétage lokola Denis Lesi alors eye koleka eleki sibitima ka boye pasteur Mike Kalamba azaki na conseil bande ko bolandanga très bien na baki na ko banda ko expliquer bino vraiment likambo malembe to comprendre eloko nini oyo eleka na ko expliquer bino malembe poto ya ko kwea na likambo ya jeune fille oyo abimeli wapi alors bolandanga très bien Peniel ba conduisa ki mabe et pas ya papa Denis Lesi ti eleki pe afingi koto toyo mona ndoki azawadi ye ko bima kutu pasteur Mike Kalamba ya sali boyo kutu beto mona kinyo sur internet en tout cas likambo eleka pour na pasteur Mike Kalamba ina foyer na soto beto komango na livre to sala ngo pena livre munene to tie pena misé soto beto komango eza parcours o elekela ki pasteur na biso parcours o elekaki diable vraiment akota ki vraiment pona ko tenter da baluka ki basa ba humilier na ba niveau moko boye mais malgré balobaka Jésus gagne toujours nzambe kande alongisa ki pasteur Mike Kalamba bande onanga esuki wana te pasteur Mike Kalamba ayaki kobeta concert na ye na États-Unis to yaki komona présence ya Peniel na concert ya pasteur Mike Kalamba to monaki
présence ya Peniel. Après présence ya Peniel, biso batebe émission quand de tozala toya ki pe kolobela yango, toya ki kosala ngo émission, toya ki koloba loba toloba ki vraiment belé concernant présence ya Peniel na kati ya concert ya Pasteur Mike. Et suka ki pe wana te après présence ya Peniel, lobi nango toyo komona Peniel Samba a komi que il faut aloba. Peniel a ki koloba lobi nango a lobi concernant concert te, a lobi tende ni akenda ki concert a Pasteur Mike, a lobi tende batu ba ofinga pa kenda concert a Pasteur Mike, mais ayaki kaka koloba ke Peniel ayaki kaka koloba ki kosenga pardon, ayaki vraiment kaka kosenga pardon na ba couple bondo o ya sala mabe, ayaki kosenga pardon na batu nyonso o ya sala mabe, ayaki pe ko confirmer que makambu nyonso o ya bande koloba pona Pasteur Mike Kalambai ezaki nango lukuta. Wana to mona ki confirmation ya Peniel ndenge nyonso Peniel alobaki, en tout cas bande ko nanga to yokaki to mona ki misu na biso fongama ki emona ki matoi na biso fongama ki emona ki biso nyonso toyokaki oyo Peniel a lobaki. Esuki wana te bande kunanga après wana toyo mona ke kimia pe ekotaki nango na internet. Peniel abandaki na lisu kolobate, Pasteur Mike abandaki na lisu kolobate, en tout cas kimia ekotaki ya makasi après pardon ya Peniel. Tango Peniel asengi pardon kimia eko kota, après quelque temps toyo komona Zawadi aye ko bima lisusu ko sala ba live ayoka kesala ke moi vertige palpite amoni Peniel kuna ye ko senga pardon et sala ke moi vertige ale aye ko bima pona ko sala ba live na ye malgré batu babeta ke 12 po ye penza na réseaux sociaux penza to ki paraite to beta ka ba 12 batu babeta ki Peniel enani Zawadi 12 azo ki vraiment mama na 12 batu akipaki na bango yete bandeko likambo esila kate esili tolali tolamuki kaka boye toyeko kuya na likambo oyo na réseaux sociaux. Toyeko kuya na video moko ezo circuler na réseaux sociaux ke fillette o alobi kete akokana na papa na ye bo tenir ye rigueur te aza vraiment photocopie ya papa na ye o ezali bongo Pasteur Mike Kalambai. Alors biso pe comme toza bapanzi sango o toluka ko yela ka bino ba information o toluka ko yela ka bino ba news o toluka pena to kota na source pour que to yela bino ba news to meki ko vérifier to landeli la fillette to landeli la petite to moni ke oui eza moment o to la bino na internet nde toye nango na internet. Est-ce que eza kaka réalité to eza ndoto tozo lota to eza ya solo? Est-ce que Pasteur Mike azalaki ka obligé à ko présenter pe moi na on internet que moi nanga boy tozo yeba te? Est-ce que babota na mwasi na mama mwana o kala to ndenge nini tozo yeba te? Eza video o biso to moni o biso to kutana nango na internet yango pe to yeli bino na internet. Bande onanga na otela bino mwa video moko ya mukie ya fillette o toyo ka ndenge ye moko azoloba concernant papa na ye. Wana otela binongo na suka ya émission nanga tokoyoka fillette oyo. Pour moi na mona nanga ngo mabete soki abimi lelo ye ko réclamer pe papa na ye eza nango pe mabete. Eza nango mabete batu musu balobi kete osali mabe fallait pas obima, fallait pas osala boye. Kutu boye te, kutu eza mwana ye te eza mwana ndeko na ye. Ya bino bongo. Ye mo mukolo papa lobika kukana papa na ye. Siko ndeko na ondeni. Mukolo papa ye mo lobika kukana papa na ye. Siko ndeko na ondeti ndeni. En tout cas, eza pasi mingi pour na peuple congolais batu musu babimi pe ya ofinga Pasteur Mike. Bo finga la ndeti na ndeti na sens nini. Bo sokeza mwana kasa bota na bu jeunesse na ye. Pour fillette, on a déjà une grande fille, si bien on a déjà grande fille, si on a tiré même ba vidéo, na aboka moi a déjà grande fille. Alors, mouton ça na parcours na ye. Le lobo ya bo crucifié Pasteur Mike bo lobelie pona. O atika moi na pona nini o asala bo pona moutou tout ana parcours na ye. Bande onanga mutu nyonso aza vraiment na parcours na ye. Et bongo soki ezake parcours moko ezaki nango ya kala abotaki na ye kala avant kuta na mwasi na ye Peniel asia mibotelaka na ye siko ako bloquer mwana ye alongola mwana ye longi na ye. Non. Eza parcours, eza o eleka. Ce que zaki mwana botaki na bu jeunesse na ye, oui, mwana koli grande fille déjà to moni ne longi pe ya papa na ye eza pe mabete. To moni biso eza pe ne longi ya papa na ye eza nango pe mabete.
Donc pour nanga na moni nanga ngoma betelelo so mwana ye abimi na internet so mwana ye lelo alobeli pe affaire ya papa na ye eza ngoma bete la famille to yo créer ka problème pour ni poto mesana ka ko créer problème babilo musu il faut to tika to ko ki jamais ko ya ko créer ba problème na babilo nyonso eza vraiment malamu te alors bande onanga na zo tiela bino fillette oyo toyo kaye biso nyonso wana ngai déjà natiki bino en tout cas merci beaucoup na batu nyonso o bolanda Irsi Botelo TV ndeko yo au continue émission na biso ya lelo au s'abonner au commenter au partager et au sala malamu mingi balobi tozu déjà mwana yasika lele balobi likambo te bombami suka et bimaka kaka donc ceux qui aza vraiment mwana ya pasteur Mike Kalambai félicitations à papa na biso pour une grande fille comme ça c'est pas facile hein. En tout cas ceux qui aza vraiment mwana ya pasteur Mike Kalambai beaucoup de félicitations na pasteur Mike Kalambai au kolisi mwana jolie fille peliko nango photocopie ya papa en tout cas God bless donc ade baloba God bless félicitations na pasteur Mike Kalambai ceux qui vraiment likambo tozomona eza ya solo ndeko nanga yo o kotina Irsi Botelo TV mbala liboso o s'abonner au commenter au partager ba émission na biso et ozala malamu mingi donc mingi biso to linga ba partage na bino yangonde ezalaka vraiment important pour na biso partagez nos émissions commentez likez abonnez-vous et ça la malamu mingi donc partagez yango vraiment de ezalaka devise na biso ceux qui au koti au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. Nzambe akopambola yo. Tolanda pasteur moi na pasteur Mike Kalambai et au sala bien. Bye. Ya pasi ya pasi Nzambe asala la matière mono consilkate en fait. Mais nous avons posté cette vidéo na silika. Est-ce que et donc c'est que ça pinga mo peut en comprendre. Est-ce que zolo langa essaye ni zolo essaye ni yo kaso finga zolo munene swanga yo bimbu ba ndo finga zolo langa bande na za mo keso sali comme kata zolo et ça n'a rien du tout ya zolo sali nini zolo muninga ya sali nini finga zolo nanga na oza pe commentaire no tombola te to si sanga no ka bongo commenter na supprimer